internautes de partout, vous nous suivez. Boye Imala, mon émission na biso ya lelo. Donc, eza Australie, Congo, chaîne na bino moka na kati ya Australie. Donc, so bolingo boye ba information. Baka munine le ka na Australie, parce ezalaka moko nde bino mo boyebi. Alors, toza na Australie, précisément na ville ya Brisbane. Ndenge bomoni toye lelo kokanga ba mama kilo tolanda bango toujours partout. Mais lelo baza awa na formation batelemeli makambo ya ba mama bafandaka na ndaku kwa balobi makambo ba mama bafandaka na ndaku esili. Donc basi ya mabala ozala mwasa libala te en tant que mwasi na kati ya société esengeli kotelema osala mama chemin tomoni awa ba mama baza ebele bolati ba mama kilo association of Queensland. Sujet na biso lelo eza ke pour mobiliser ba mama na ba jeune fille malgré toza na poto tozala ka na ndaku te tokende tobima toke koluka po to soutenir ba papa na ba facture ko bokola pe bana ko contribuer pe na société en tant que mwasi tozala karaté basi oyo babali ofani na libala. Siko message nini oyo opesa en tant que association ya Queensland ya ba mama o lelo bo telemi po bo aider ba jeune fille na ba mama conseil nini yo kopesa ba mama lelo? En tout cas conseil na kopesa bango biso ba mama tolalaki mingi tolali mingi nde tolobi te ba mama kilo tolamuka po omoni mboka oyo eza tete kaka mobali nde akoki koluka te. Ezala mwana, ezala mama, ezala papa, soki boti maboko nde bokosala musala. Nde bosala musala malamu, talaka bato bakomi ka ba projet kosomba ka bandaku. Omoni soki tosali ba projet te tosomba ndaku mutu moko akokoka te. Eza pasi vraiment. Yangwana tolingi tosala mwa association tosi tosali association na biso ya ba mama kilo nde kombo yango oyo tosi tolati batriko yangwana tozolinga to avancer vraiment tosala biloko oyo ekoki kotombola pe mboka na biso pe kombo ya Congo likolo. Donc lelo ezaleti eza réunion bozokuta ezaleti mwa formation bino kozwi na tour na bino nde siko bokita na wana ba communauté pour aider ba jeune fille na ba mama yangwana tokutanaka na biso tokutanaka chaque mois tokutanaka mais lelo tolingi tokutana awa po tozwa solution ya ndenge nini oyo tokoki kotambola ndenge nini totambusa pe communauté na biso totambusa pe ba groupe na biso ndenge bozomona kombo awa yangwana tokutani lelo. Napenda kuambia watu na shukuru sana kwa siku ya leo. Najua muko munasikia Brisbane kuko association ya mama kilo na kwa kila mwezi tunakuaga tunakutanana, lakini kwa leo tunakutanana kwa kuonesha show yetu, kazi yenye tuko tunafanya mkikundi cha mama kilo Brisbane. Mkikundi chetu tunafanya kazi nyingi sana. Tunalima mashamba, tunasaidia wamama, tunasaidia watoto wetu wa youth. Na kenye napenda ni kuambie siku ya leo tunakukaribisha sana. Kwa nini tunakukaribisha? Ule kwenye tulitoka tulikuwa tunajiona tuko wanawake, lakini wakati tulifika hapa mwanamke naye alionekana wa thamani. Huko kwenye tulitoka mwanamke alikuwa wa chini sana, na tuliona hatuwezi endelea kuwa chini, tunapashwa tulamuke ili tusaidie waume zetu, tusaidie watoto wetu, tusaidie community yetu. Kwa hiyo wa mama, usikale munyumba, toka ndani ya nyumba. Usikale juu ya kuzala watoto tu. Angalia hivi niko hapa, niko na watoto 11, lakini siwezi ikala munyumba, napashwa nitoke nje nisaidie familia, nisaidie community kwa vyovyote vile. Kwa hiyo na waomba karibuni sana mkikundi hiki cha upendo na umoja. Karibuni sana, asanteni. Asante sana. Kombo langa Francine Igwabi ngana za mama oyo akreake nani groupe oyo ba mama kilo. Sikoyo toza wapona ko celebrate journée ya ba mama kilo na association na biso toza ba mama kilo association ya Brisbane.
sikoyo nalingi naloba eloko mingi te, nalingi naloba kaka muke pona ba mama pona ba fille ba oyo balingi baya na groupe oyo biso toboyaka mutu te. Tolingi batu nyonso baya na groupe ya ba mama kilo eza eloko ya bana ba oya mike to bandi na ba 14 ti 23 ti likolo. Soki olingi koya epa ya ba mama kilo na groupe ya ba mama kilo yaka. Yaka welcome na ba mama kilo nyonso tolingi bino mingi. Toye awa lelo ba mama kilo, ba mama ya poids, ba mama ya propre. Ba mama ya soin, ba mama ya bolingo, ba mama basimbi Brisbane na maboko, ba mama oyo basimbi Brisbane na maboko. Toye awa lelo Saturday le 29 awa na access na biso awa. Toye awa pona nini? Pona ko sunga ndeko loba ko lakisa prima bolingo, ko lakisa ke biso penza ba mama kilo ba mama congolaise tozala na bomoko. Et puis toye kaka kolakisa bana na biso bazala balanda kaka lokolo na biso, bazala na motema ya bien, bakola bien, bazala na respect, bazala kamsala kitoko, bazala na bango bien po fitir na bango lobi ezala bien bafinga biso te. Mais pona kaka karakter na bango ya bien oyo tolakisi bango nde ekomatisa lisusu ba mama kilo, ba mama oya poids. Vraiment bana na biso na supplier bino, na yebisi bino penza bozala bana humble, bozala na bomoko, bozala na bolingo, bozala bana vraiment ya respect, bana ya kosala misala, bosala misala bo piko po nzambe na biso azana e bien. Bofana na ndako te, boya kaka tosungana, tozala na bomoko, tosala musala ekende liboso. Aujourd'hui c'est notre premier jour, on est reconnu par le gouvernement. C'est un grand jour pour nous. Nous sommes très contentes et nous envisageons que prochainement nous comptons maintenant aller straight forward à nos enfants, nos filles surtout, pour les montrer ce groupe aussi, parce que notre groupe est connu et reconnu vraiment officiellement. Nous pensons que d'autres filles qui ne sont pas dans le groupe, ils sont toujours les bienvenus. On ne chasse pas les filles, ils sont les mamans aussi. Bientôt, le lendemain, seront les mamans, on ne peut pas les chasser. Ils sont les bienvenus dans notre groupe de mamans qui. Le groupe va aller loin, on va travailler pour le gouvernement australien, on va travailler pour notre pays, le Congo. Le Congo est vraiment détruit et nous comptons aller jusqu'au Congo, arranger les choses parce que nous savons que nous les mamans, si nous tenons quelque chose en main, ça va toujours loin, ça va au devant. Ouais, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, nous sommes ici pour encourager les mamans et les jeunes filles à travailler, pas seulement rester à la maison. Pas rester à la maison, il faut travailler, il faut aller à TEF apprendre l'anglais surtout. Nous sommes dans un pays anglophone, ce n'est pas qu'on doit vous donner les interprètes tous les jours et vous avez TEF là-bas et il y a beaucoup d'écoles là où vous pouvez apprendre l'anglais. Vraiment, j'encourage nos jeunes filles, même si tu as fait aussi, les erreurs, tu peux toujours aller à l'école. Nos mamans, ils peuvent toujours aller à l'école pour apprendre même à écrire leur nom. Il n'y a pas de problème. Pour ça, il n'y a pas la honte sur ça. Vraiment, j'encourage nos jeunes filles surtout à aller à l'université, étudier. Et n'oublie pas que vous êtes les bienvenus dans les Mama Kilo. Alors, sans plus tarder, moi je vais vous prendre à l'intérieur. Today we are gathering here is for our first day to be recognized with access. And we are here to get something to enjoy ourselves as a Bamama Kilo Association of Queensland. We have got our sister Rema. We acknowledge Rema. She's the one who has done everything for us today. We had a big support from her. Thank you.
We have some visitors here, but I don't know your names, please. There's no problem, but we welcome you too. I'm Naomi from the Syrian Association. Oh, Han, put your hand together. Yeah, we have our brother here. George from the Syrian community. We have our sister here. Yeah, Honey Heather from the Lagan Aboriginal and Torres Strait Islander community. Wow. We have our brother here. I'm Blaise from Access, from Congo. Our sister here, young sister. Yeah, my name is Kindad. I'm from the Syrian community also. Wow. And we have our brother here. Michael from the Myanmar community. Oh, big hand. And a big hand for all Mama Kilo. First, our group is the Mama Kilo Association of Queensland. We recognize the first people of this land, Aboriginal and the Strait Islanders, and the elders from Aboriginals and the Strait Islanders. Can you put our hands together for them? Today we are gathering here, as I said, is to enjoy ourselves with Rima, who gave us this opportunity to do this today. And the first things we are going to do, we did already. We are welcome over everyone, and we are going to watch the film about our group. Mama Kilo, la réunion a fait l'année 2018 et puis en 2019 et pas qu'on souhaitait peu pas bien travers le monde joyeux Noël et puis bonne année 2019. Donc sans plus tarder déjà je vais vous prendre à l'intérieur pour qui toute l'année réunion a fait de l'année au Sana et puis il y a 2019 This is the way we gather every time when we are together. We cook, we dance, we sing. Sometimes we go out to see other people sing and sing. That is Pondu. It's our favorite food. It's cassava leaves.
Children who is going to do a performance. The way those children they are dressing, that is the way we dress in Africa. That is the way we dress when we are going to display our culture. This is Congolese culture. And this dressing has been there for a decade. I'd love to thank everyone who attended today with us and to explain a little bit about this event. This event is for community groups to present their culture, their music, their food, their dance, and how they like to present themselves. So it's not for like professional performance, it's about community, how they want to perform, how they want to sing, how they want to dance. So I would love to thank this great and awesome job today, and we want to encourage them by giving them encouragement, please. So, and they prepare a lot of food for us today, so please welcome and serve yourself, please. Thank you. Get rice? Sweet banana. Sweet banana? Yes. Okay, I'll try one of them. Thank you. Sweet banana. Cassava leaves. Cassava leaf. Cassava leaf? Yeah. Meat? Chicken? Fish? What is this? Kwanga? Thank you. Rowan, ik ben het Acha
to thank all representatives of the committee of Mama Kilo and also different members for this occasion. This is real, the taste of the Congolese gastronomy. I think tonight no one will go back home and eat. We ate and we are full. I think you tasted the flavor. You tasted what Congolese women can do. And what they can do, no one else can do it. Please clap for them. I would like also to encourage this initiative, and thanks a lot for Access for having granted the opportunity to Congo,
bolandi ba mama na biso ndenge balobi bomoni pe ndenge lekani kwa na kati donc message ezaka moko bandeko basi totika kovana na ndaku tokita tobanda kosala donc musala nde musala kwa ekiteli siko ba mama esalaka ba papa te kiteli siko pe ba mama. Alors merci beaucoup na ndenge bolandi biso bo s'abonner massivement na chaîne na biso Australie Congo et merci na ma place nyonso bolanda biso ba soutien na bino Maison Molosa Motopamba motema ya Idia Chulembo Benje lettre B motema SP Chulembo. Merci beaucoup na ndenge bosunga biso et basalam be na oba bengi Serge Kabanja le nouveau papa quoi motema ya Winnie et Kanku Beloti ndeko ya Billy Bukasa lokasa ya Mbongo et sans oublier Maxime Chanel ya ba Maxime toute ma famille et ba Mama Kilo vraiment ba mbote belé bon continuez toujours pour soutenir merci de nous avoir suivis on se retrouve à la prochaine ngaba sege atena kana ngati babi Congo Australie biso nyonso to s'abonner po ngasi na s'abonner yo zia nini